Maman, papa, moi la poire. Bandeko ba bolingo. Bouti ko mona ndenge mama oyo auti ko exposer mwana na ye na danger sans que yemoko ya mi yeba ignorance plus. Et puis bon moni ndenge bino moko ba policier bazalaki agité na batu oyo bazali ko sala ba manifestation ndeko tango likambo yeka go soki ba kwela ki mwana na yo ou bien ba nyata ki mwana na yo kufi otikali maboko pamba soko linko ya na manifestation yaka yo moko et puis tozali ko kama mobali nini yango oya botina mwasi boy oza ko tika mwana na yo baza ko zoye ba tie na danger na kati ya danger boy ezali participer mawa bandeko congolais après sima tango mbebe ko kweya ali bokomi ko lobo bato droit de l'homme bokomi ko koma n'importe quoi vraiment ezali participer mawa ba congolais to fungwama ezali kaka te bino bato ya liboso nde na poto awa nde bosali opposition pour na mboka na bino non bato ya opposition ya bamboka ebele pe bazali me base comporta na genre ya biso neti ba congolais te genre ya kikuluna ezali participer mawa bandeko bolanda lisusu ndeko mwasi oyo azwaki mwana na ye amemi na manifestation après avoir asatandaki te ke likambo ya bongo ekoko koma ba policier bazwi mwana na ye bafuye ndeko mwasi ye moko akomi kolela mwana pe akomi kolela o traumatiser mwana pour rien il fallait otika mwana vanda na ndako mwana komi traumatiser yo moko mama siko komi koloba n'importe quoi o gofunda ba policier ndeko ata ofundi ba policier yo kanisi solution nini ba policier solution nini kozwa o ba policier bazo basali mosala na bango bana ya mboka tolobaki yango bien ndeko tango zali kaka o français ya mukanda o française ya mukanda loposo na yo epai ya bamindele eza koloba nango eloko te ozali na yo kaka française ya mukanda o bakomi kaka na papier française mais lelo soki bazwi yo na mwana ya mboka yebaka ete baintere na yo na loposo ya pembe bana ya mboka ezali bongo te ata na mokili bakosala neti balakisa yango ke ezali bongo mais yebaka ete bango moko ntango baloposo ya pembe bazalaka na coulisse yebaka ete bakopesa yo chance te bakopesa yo chance te ndenge kaka eloba biso na Allemagne awa keine chance na ntango oyo bandeko bolanda ndenge bandeko bazali ko exposer bana na bango na ba danger et bongo sima to continuer émission na biso bolanda. Ouais. Mais l'enfant ne monte pas, il a 16 ans, hein. On n'a pas le droit de monter là-dedans, hein. On n'a pas le droit de le faire monter là-dedans, sinon vous portez plainte contre la police parce qu'on n'a pas le droit de faire monter l'enfant de 16 ans là-dedans. Vous portez plainte contre la police si vous montez, vous faites monter l'enfant de 16 ans là-dedans. Ils savent que c'est un mineur, on n'a pas le droit de le monter là-dedans. Voilà. Code de procédure pénale, il se trouve que les policiers connaissent un peu. Non, mais ils connaissent peut-être beaucoup de choses, c'est pour ça qu'ils font des bavures, hein. C'est pour cela qu'ils font beaucoup de bavures aussi, hein. Ils n'ont pas le droit de prendre un enfant comme ça. Moi je vais filmer ça. Et puis ils sont en train de fouiller un enfant. Non, c'est pas qu'ils n'ont pas le droit de le toucher comme ça. Non, laisse-toi faire, Chloé. Laisse-moi, je suis en train de filmer ça. Je suis en train de filmer ça. Lève les bras. Non, je suis en train de filmer. Restez un petit peu en retrait des fonctionnaires de police. Ouais, bien voilà, sûr. c'est ce que on demande. Voilà. Non, on n'a pas le droit de faire ça à un enfant. Ils n'ont pas... Avec un enfant de 16 ans comme ça, là. Ne pleure pas. C'est un enfant de 16 ans. C'est un enfant. Est-ce que vous comprenez au moins que c'est un enfant? C'est un enfant. Non, moi je vous dis simplement... Non, c'est un enfant. Je dis bien que c'est un enfant. Non, c'est pas le fait de s'énerver. C'est un enfant. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Non, ils n'ont pas le droit de le faire. Non, attendez, vous plaisantez ou quoi? Vous plaisantez? Ben attendez, vous plaisantez? C'est une palpation de sécurité. Une palpation de sécurité? Vous pouvez plaisantez? Vous plaisantez? Non, je plaisante pas. Non, vous plaisantez ou quoi? Et droit à l'image, en fait. Oui, mais l'image, moi je sais comment faire avec l'image, hein. Je connais hein, le droit. Je connais comment le flouter certaines choses. Ça c'est mon boulot, on ne m'apprend pas le boulot, je ne prends pas votre boulot. Moi non plus, on ne m'apprend pas mon boulot. Moi, c'est parce que je prétends... Non, voilà, moi je sais ce que je fais. Si vous trouvez quelque chose qui ne va pas, vous portez plainte contre moi. Point barre. Mais pour l'instant, je fais mon boulot.
Nous aussi. On dit que c'est une prestation de sécurité. Je vous le dis, moi je connais les droits. Avant de faire autre chose, ce que je fais là. Vous pourriez être policier, vous pourriez tout en fait. Voilà, je dis bien, un journaliste, il a d'abord un autre métier avant de devenir journaliste. C'est-à-dire qu'il fait d'abord de grandes études. Et un policier, il a fait que le policier peut faire peut-être un bac. Je vais aller avec eux, monsieur, par solidarité. Je vais aller avec eux. Je vais avec eux. Ah, ça, c'est pas moi qui donne notre il y a le grand chef là-bas. Attendez, attendez. Il va intégrer le dispositif, le monsieur. Laissez-les rentrer, laissez monsieur Ménard rentrer. Bandeko, bomoni bino moko makambo ndenge uti koleka. Bomoni bino moko ndenge ba policier basali mosala na bango parce que wana ezali mosala na bango. Yangana tozali koloba ete ba congolais ba makambo mususu bozali na limite. O bokoko sala na o bokoko sala te. Bosala kaka makambo pona plaisir te pona loyenge bandeko ba bolingo. Soki bozali ko sala makambo pona loyenge, bino ndem du banda kotika la ba victime sans que bomi yeba. Bandeko ba politisien congolais lelo nde bino ndem du bozali ko kufisa. Lelo nde bino ndem bozali ko perdre. Ba bango bazana bota na bango ba vandi calme. Tango bango basala ka baloba go lelo manifestation. Pona nini bomitu na kate bana na bango na ba libota na bango bazali wapi. Soki bozalaka na ba mituna wana peuple congolais boko banda ko yeba makambo ebele. Baza ko utiliser bino pour rien. Mais lelo oyo boye bakayango ete tango ba risque ko banda ko kweya tango boko banda ko mona ba risque nde sima boko banda ko yeba na degré ya makamu degré ya niveau nini o bato yo bazali ko utiliser bino yangana tozali ko yebisa bino ba peuple congolais boye baka ba makamu susu to bokoki ko sala pe yangana tozongi siko mwa mokesima pona mama lato ya Dikembe na motuna yo tunaki alors siko ndeko mwasi yebisa biso na biloko onyoso na ba image onyoso to siliko laksa na ba makambo onyoso siliko loba yebisa biso siko soki lelo siko ndeko mwasi wana ayaki na mwana na ye ya bébé na place ona pour ba kweliye mwana kufi bolinga boloba siko mwana na kufi pona cause ya Kabila ignorance. Alors ndeko mwasi oyo pe amemaki mwana na ye oyo bafouye soki ezalaki kudukte bapolisier bafouye mais na marche ona ndenge elaki pa mobulu moko ekoti danger bien allez basoldat babetu bien batu babetu bien mwana na ye eloko na esika mabe mwana kufi bolinga boloba ke Kabila nde aza responsable ignorance yango na tozali koloba ete boyebaka avant ya kosala likambo bokanisaka bandeko ba opposant congolais o lelo bazali ko bimisa bino na babalabala to tambola to sala boye pona nini bandeko bango bazalaka kuna na Congo na tango ya deuxième république boyebi ke bango moko pe babandeko linga même te ko yoka ba makambo yo batu ba marché ki contre Mobutu boye boye mais lelo bakomi ko muna yango malamu wana nyo supo nini ba kangeli bango ba trou esika nyo supo bandeko yiba bambongo esika ezali lisusu te o bakoki kozwela bambongo yango wana nyonso tu wana ezali ba nostalgie baza koyeba nini basala te bandeko ba bolingo tozala mayele tofungwama biso bakongole totikala kaka na ignorance te bandeko ignorance yango nde ezali kobomisa biso tolobaki yango bien bakongole bele bazali na poto me balingi koapprendre te ndeko na poto ezali grave soki yo mutu ozali koloba ete okomi na poto mais mutu oyo azali mutu mususu azali koyake ndeko oyebi likambo boye yo kaka ozali kondima sans même vérifier alors que ba bureau tolobaki yango bien que ba bureau ebele ezali na poto ndeko soko ozali na likambo na yo to kotuna likambo awa na poto bapimelaka mutu réponse te bapimelaka mutu réponse te ata soki olingi otuna likambo oyo etali ye moko Sarkozy otuna likambo etali mpe roi ya Belgique otuni yango komi yango osali lettre na yo okomi ata soki mpe olingi okende okoti na biro moko otuni soki bazali ya mesure ya korépondre ndeko kozwa eyano na yo alors pourquoi baza komema bino kaka bozali na poto neti bato bozali na Congo système ya deuxième république oyebi Kabila asalaki boye Kabila azwaki likambo boye mpe oyebi tokomarche mpona likambo esalami ye boye oyebi ke balingaki baboma mwana ya nani kaka kondima ngulungulu yango na eloko ezali kotya mboka na biso na kati na kokweya omoni lelo bino bozali kobima mbango tosala bamarche banini bozali koganga mais ndeko wana soki tango akendeki na Kinshasa soko aresisaki ba mission na ye azongaki na poto
tant alingaka zwa 20 000 na ye tikali jamais alingaka zwa 20 000 wana banda kokota na bandako ya moko wapi ba combattant akabolaka tatolo bata 10 euros na chaque combattant alingaka zwa mbongo wana tie yango na poche pour accomplir mission na ye ayebaki eloko nini aosala yango na akende kosala mission na ye mais tournele mal lelo aza na bomoi te yango na ntango baza koloba ete tobima tokende komarche bokanisaka bosala bamakambo ngulungulu te ebana na bino mpe bakotuna papa outi wapi nauti kosala marche yango ezalaki mponi mpo marche yango ezalaki kendeko moko akendeki na Kinshasa akendeki kobamba libanga na cortège ya Kabila bazwi babomi mais bana ya poto mpe bazaka kiri mais papa asalaki bongo mponi pourquoi abambaki libanga kuna yo banda oyebisa no mpona boye malgré koloba bongo bo yebisa biso oza kotia ba ide nini na mutu ya mwana na yo alors que moi n'en pas un jour soko pesa explication malamu te lobi koloba papa na ngai yebisaka ngai ke okoki pe ko bamba libanga na nini na cortège ya président lobi tangu msu mwana na kaka na poto akomona cortège ya président zoleka ayekaka na explication pesa ki sans éclaircissement azwi pe libanga le abambi pona nini ignorance ya kobanda yo moko papa ou bien yo moko mama bandeko babiloko tozali koloba ko bozwa yango lisekite bozo yango lisekite ezali soni mingi po ete ata bana oyo yendeko o akiki bakotuna pe papa kufaki po na nini o papa na bino kufaki po akende ko bamba libanga na cortège ya président boy bisabiso est-ce que ça na sens après batu musu balobi babengi héros n'importe quoi héros ya wana nde héros yongana bozo mona même ke bokei même ambassade ya États-Unis na ba ambassade nyoso to ezakuna na Congo balingi kutu kokota likambo ngote bamoni ete eza buzoba bandeko yango tozoloba ete botika lelo kosala tu mpona kolinga kolelisaka batu na nyonso tu mpo ekoma lelo ndeko wana bokomi kolelisaka nde batu na makasi n'importe quoi na baoyo mpe baza kovimbaka miso oyo bautaki kolela mpona wana eza buzoba olia kotala bamakambo ya malamu eza kokende kolela bamakambo moko eza na ntan na sens te webi ke tangu ndeko moko ya un Gabonais na to expliquer likambo wana banini webi ke na Gabonais yango même aseki alobi bino bakongole mpe makambo mosusu bozosala vraiment na nini on dirait batu bozovivre na kati ya village tala kaka un Gabonais akende kolobake biso bakongole makambo mosusu tozosala na Europe on dirait batu bozovivre na kati ya village yo mutu bakende kokosa okaka non sala boye mpo bapesi yo bapromete ombongo moko ale ok bandeko babolingo tokolakisa bino video moko toye kokwea na conclusion ya likambo moko bamakambo biso tolobaki ya 30 000 euros bato bakanisaki tozokosa bandeko babolingo oyebi ke bahomme politicien na nde mutu basali ndeko Armand Tungulu G ntango bapesaki 10 000 euros oyebi ke kaka bango wana nzoka nde batrahir ye lisusu na niveau ya Congo babengi balobi ono combattant moko azali kuna na terrain boye bandeko babolingo tango musu bokoloba bato azumeli mili maloba mibali bazwi sumba maloba oyo wapi bandeko kaka bango moko sikoyo bakomi kotekana bolanda maloba oyo ndeko to soi-disant journaliste ekanga aye koconfirme yango alobi ete tango ndeko Tungulu soki Armand Tungulu ake na Congo ba opposant congolais moko bateki ye babengi déjà na service ya sécurité po baloba ete opposant moko azali na kati ya terrain kuna na Kinshasa alors babengaki po nini babengaki bongo po nini balingaki ete akangama kuna bakanga ye po ete 20 000 euros o etikali awa ndeko akoka kobenda yango lisusu te bandeko bato ya maele bofungwama na eloko tolobi mais bolanda sikoyo version ya journaliste oyo ekanga lobi et puis bokoya kokwea na likambo oyo towuti koexplike bino bandeko bateki ye bapesaki 10 000 euros baye komona ke akosala likambo kuna ye azonga lisusu aye kozwa su 20 000 euros bamoni ete eza mingi ale basali bamanevre babengi na Congo balobi ale mutu moko déjà aza kuna oyo abundelaka contre Kabila bon lokola pe bapesaki seulement information malchance pe ndeko ayaki kobamba libanga na ndenge na ye bayaki kokanga na ndenge na ye mais bazalaki déjà na programme bateka ye tango bamoni ete ndeko akufi na bongo bandeko basepeli babeti maboko balobi oui bakomi kolinga bakamoufle 20 000 euros etikali mais nzambe aza munene bolanda maloba ya journaliste ekanga ebongo nsima tokoya kotalisa bino ndenge nini bato oyo bazali kosakana na milimo ya bakongolais
Bolanda bandeko.